la commune, biso to benga ngo commune présidentielle. Bon chef de l'État avant dans la commune. Famille na ye, eza bon papa, to bon maman, ba vandi na commune. Bon papa bazali na Njombo, bon maman na avenue Kingabwa. Donc ezali commune à Bango. Je demande au chef de l'État, à son cabinet, je demande aux membres du gouvernement, batia mission les Kambokoyo. Il y a gouverneur, pour les gars qu'on transmette une copie pour information, et pas le chef de l'État, premier ministre, Beba Kondi, Nyon surtout Yamboka. Gouverneur cabinet d'ailleurs, et combien les bisous, réponse Yangoyo. Gouverneur a Sengaki, va stopper momentanément une commission, ils ont institué, pour bien là, et là, pour Yango, Nini, Basali Yango, pour bien le place côté Moussous. Mais, Bango dirait qu'on va commis l'être ministre provincial d'infrastructure, il y a travaux publics, il y a combien d'habitants. Ni ça là, il faut continuer. Quand on continue, est-ce qu'il y a vendre à côté? Étude de faisabilité avant de faire la moussala. Est-ce qu'il y a ça là qui est encore? À côté de qui n'a nan? À côté de moutou. Donc quelque part, ils ont mal à mouter. Quoi y a peuple? Peuple même ta pour n'avoir bango, pour pas en avoir poste wana. So ba pour kakoyo kako ya peuple té, ils ont mawami. Et on to sengi na gouverneur, to sengi na vice-gouverneur d'Eti Yeli Molangi, to sengi na ba député provinciaux ya ville de Kinshasa. Bata likambo oyo. Merci. Nous allons en avenir Sayo entre direction ya Beningiri na début nango eketi na mafuta tronçon ya avenir Sayo la programme ya urbanisation ya ville de Kinshasa, programme ya chef de l'État ezali nzela oyo esenge eza continuité ya ko sala makadam kino mafuta pona ko résoudre le problème ya bambouteillage oyo esalamaka mingi na avenue 24 à Libération, c'est-à-dire ba camion pona ko lutter contre l'embouteillage bazo la route oyo ya Sayo ebandi bandakala pona ko continuer ti afin que la circulation routière est malade. Mais si vite ma tomoni batbaye ça beaucoup de notables à quartier et avenue baye bakanye omoni kachaka barabara soki makadame ko continuer yebisanga makadame continuer uti pendant la mama poto ezo continuer ouais keleti na mafuta bakanye nzela baata ba béton ko bana kuna na clôture ya école ti wa béton ko za yebisanga makadame ngo e ko zala ma eyebo ekomi bo et dévier changer route to basa la dernière. Donc bango moko ba comprendre que en réalité souvent nous ça likambo bayaka ko kutana bato na simba ya encore na bango oyo école primaire ezali kula so bana santé bana bakoloba nini na sima école ezali pe liboso nango ba boutique bato babimisi ba mbongo batongi ba boutique bazipi ba boutique yebisanga solo ya poubelle batiaka awa tokoka supporter te bato ebele babela e bamisusu ta mosusu mpe bakufa yebisanga bazongisa su poubelle awawa bato bazala baboutique en fasa baotravaille ndenge nini yebisa biso tala tozovivre vie ya passe excellence monsieur le chef de l'État monsieur le gouverneur Daniel Bumba tozovivre vie ya passe ya kose débrouiller pasi susu ya bamaladi oyo eyaka na mopepe ekotela su biso. Voilà pourquoi mon population a ses peines en côté. Population est sangisaki pas notable. Yangiringir. Mukanda yango et comment maki. Donc comment dit Mukanda ça photocopie nango. Donc comment dit Mukanda totinda qui est pas un gouverneur. Donc les gars qu'on transmet de copie pour information et pas un chef de l'État. Premier ministre Beba Kondi Nyon surtout Yamboka.
gouverneur cabinet na ye ekomeli biso réponse yango oyo. Gouverneur asengaki bastopper momentanément une commission ezala instituée po baya kotala eloko yango ndenge nini basali yango po balukela yango place kote mosusu. Mais bango ndire ntango bakomi lettre ministre provincial ya infrastructure ya travaux publics ya komeli biso habité nini misala oyo kocontinue ntango ya continue. Est-ce qu'il y a un côté étude de faisabilité avant de faire la moussala? Est-ce que ça qui yango a coûté la kina nani? Coûté la moutou. Donc quelque part, ils ont mal à mouter. Quoi ya peuple même ta pour na bango, pour baza na poste wana. So ba ko kakoyo ka quoi ya peuple té, ils ont mawami. Donc to sengi na gouverneur, to sengi na vice gouverneur et Yeli Molangi. To sengi na ba député provinciaux ya ville de Kinshasa. Bata likambo oyo. Baba kamba boneke ya ba soulèvement populaire. Makambo oyo ndeke ya ba soulèvement populaire. Oh biso doit commune, biso to benga ngo commune présidentielle. Bon chef de l'État avant dans la commune. Famille na ye, eza bo papa, to bo mama, ba vandi na commune. Bo papa bazali na Njombo, bo mama na avenue Kingabwa. Donc ezali commune na bango. Je demande au chef de l'État, à son cabinet, je demande aux membres du gouvernement batia mission les Kamboyo. Parce que quelque part c'est comme si on dirait bah on santé pas continuer pour bazoy ba mbongo. Bazoy ba mbongo, balé ba mbongo ya one skoyo et ça bango son ba ke so ba biba kata. Bako ba rendre compte na ndenge na nani. Donc population a ses pénalités. Je dois intervenir en tant que on intervenir. Donc là, les membres dans la quartier, les notables de la commune doivent intervenir pour que Batali Kambo et puis Moussala aussi là. Pour ceux qui réellement la population tombe qui dans Moussoussou et vous allez m'aber, bah destruction méchante. On te voit pour ça la destruction méchante, nos zengi na bakondamboka base de décision, bas suspendre Moussala tout de suite là. Bah l'okelango place Moussoussou. Alors que la place nous Toboy awa pour dans la besoin pour battre la santé avant nous battre na sima awa. Nous allons battre la santé de la population. Voilà peut-être le mot de rôle Dosengi na vice gouverneur et Yeli Molangi. Dosengi na ba député provinciaux ya ville de Kinshasa. Bata likambo oyo. Baba kamba boneke ya ba soulèvement populaire. Makambo oyo ndeke ya ba soulèvement populaire. Oh biso doit commune, biso to benga ngo commune présidentielle. Bon chef de l'État avant dans la commune. Famille na ye, eza bo papa, to bo mama, ba vandi na commune. Bon papa bazali na Njombo, bon maman na avenue Kingabwa. Donc ezali commune na bango. Je demande au chef de l'État, à son cabinet, je demande aux membres du gouvernement batia mission les Kamboyo. Parce que quelque part c'est comme si on dirait bah on santé pas continuer pour bazoy ba mbongo. Bazoy ba mbongo, balé ba mbongo ya one skoyo et ça bango son ba ke so ba biba kata. Bako ba rendre compte na ndenge na nani. Donc population a ses pénalités. Je dois intervenir en tant que on va intervenir. Donc là, les membres dans la quartier, les notables de la commune doivent intervenir pour que Batali Kambo et puis Moussala aussi là. Pour ceux qui réellement la population tombe qui dans Moussoussou et vous allez m'aber, destruction méchante. On te voit pour ça la destruction méchante, nos zengi na bakondamboka base de décision. Bas suspendre Moussala tout de suite là. Bah l'okelango place Moussoussou. Alors que la place nous Toboy awa pour dans la besoin pour battre la santé avant nous battre na sima awa. Nous allons battre la santé de la population. Voilà peut-être le mot de rôle Fatigue Télévision. Bravo Fatigue Télévision.